soki ezotambola basheri bazokwea mayanga kokamwa bandeko jeune fille oyo abomi mwana na ye ya 6 mois mpona promesse ya libala epai ya Kwandenge epesi pasi à suivre dans cette émission mesdames et messieurs. Radio Lokole TV balobi ngai mo déjà na fanatique nango déjà Radio Lokole TV à Fiston Pelende en tout cas bolanda landa ngo mingi o awa banti valeur ezalaka te parole de parfum d'hiver nandi mangana moi passé son andimi donc c'est formidable check ouais balobi bana monde entier ba fanatique tout la maison mère vous ça pas comme les autres yinongo balobi tout bo santé ko s'abonner na page na biso ya télévision ya Fiston Pelende Radio Lokole TV. Donc Radio Lokole TV Makamo avec Fiston Pelende. Bana tout le monde entier. Bana les rois de la forêt Big Boss. Tous les fanatiques à maison mère, tous les fanatiques à Inongo, babi avec Fiston Pelende. World de toujours. Tous s'abonner, tous avoir vraie info de la maison mère. En direct de Jobo, toujours World. Yannick Kinia, Yoyebi. Ba fanatique tout ya wenge muzika bo s'abonner na Radio Lokole TV ya Fiston Pelende. Radio Lokole ya Fiston Pelende. Fiston Pelende Radio Lokole. Lubumba Lokole. Linda o yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda lo sako e mwasi alipeka sola za la kobele ngina mobali ya kwiti e isongolo bana Djobour, bana Dirban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique, Mobimba. Babi, tous s'abonner massivement na Lokole TV. Babi Lokole, dans ma car na village, elle est sur les caméras, na mboka baole lisa. Ngiri Lokole. Mokonza mboka na meeting ya koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise ni so pe Afrique. Yana Lokole TV, sanga plaisir. Allez au téléphone na yo, kota na YouTube, kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi. Toini, bisous bye. Radio Lokole TV à Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwacha Pelende wenjoro. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité oyo bopesaka na programme oyo Radio Lokole masolo et pa wapi biso na bino bokutanaka chaque fois pona ko solola. Ngana benga ngo masolo poto solo na bino. Awa pa na biso ezalaka vraiment masolo ya en famille. To solaka en famille. Masolo to betaka awa ezalaka ba histoire vrai oyo bino moko bopesaka biso. Et koki kozala lisolo ya mwana na yo. Et koki kozala lisolo ya yana yo, ya leki na yo, ya mwasi na yo, ya relatif na yo moko songolo. Bopesaka biso masolo to beta pona ko nuire kolo lisolo te, mais plutôt pona ko édifier esika ndeko akwei yo okwea te. Soki pe ndeko alongaki yo pe olonga na esika wana. Yango zaka ndengo wana. Kombo na ngai Fiston Pelende, tata ya Sedek po bayebi ngai te. O bayebi ngai, merci longoni ape matondo ezonga pa na bino. Oyo basabona na chaîne oyo, merci na babonner sur la chaîne oyo Radio Lokole TV. Bo continuer ko partager ndeko na loba à chaque fois, ce que batendeli au lien avant autant la partager na ba plateforme nyo surtout pour comme na ndeko moko songolo. Soka tayo lisolo intéressé ote, peut-être ko intéressé ndeko moko songolo et c'est ka moko pakala ndeko akobika. Yo pende ko so batinde lien ko boso na raté ko fina cloche à notification pona orataka ma solote. Lelo to ko umela mingi te lo bata monde ko mwana mai na ngai Radio TV ya lo ba ka ndengwa to ko umela mingi te Radio TV mbote to ko umela mingi te. Tika to pesa matondo pe longoni na sponsor officiel ya chaîne Oyo Yannick Kinia les dragons de la monnaie congolaise, les faiseurs des millionnaires. Il y a maman Brigitte Boukassa, maman la Keila, moi c'est Alibalo. Combien? Et ça bon, c'est que bien. Tijan le chomo, Mbote un prince à New York, il y a maman France, bon sanité. Didier Djenga beaucoup la Kaekofo. Mbote Siko Zali na bon sanité. Mbote, la Jean Blaise Louvambano. Jean Blaise Louvambano, combien?
Voilà, mbote na bino bisika nyonso bozwami bandeko bona na biso na radio bo rejoindre biso na retard mbote bisika bozali mbote na sponsor officiel ya chaîne oyo yani Kinia mbote Atijo Lushombo un prince à New York na bosanité Jean-Blaise Luvambano coiffeur propre ya ngai moko tika na pesa matondo pelo ngonia Nadej Kalenza moi si aboya mbindo komi c'est que bien Nadej Kalenza yonde mankambu umela ndeko liso to kobeta lelo epesi pasi ndenge bodoki na sommet rwanda ndenge tukomi na titre jeune fito ndeko mwasi oyo abomi mwana ye ya 6 mois pour la promesse ya libala. Qu'est-ce qui s'est passé? Eleki ndenge nini? Ngana kamwe mwisolo oyo zoko pesa ngai mutu ko soit papa tembo 5 étoiles oza wapi? Polydome tout le monde a sisabidimbu Congo central oleki oza wapi ko lekati yaka kuma kabolo très grave. Na ebité makambo ezoleka na communauté na biso bandeko makambo ezoleka na communauté soki ba ebisi yo te okoyeba te komona ka tozaka bien yango wana ifalaki radio lokole zala mbote na président Mavungu communauté unie originale mbote président Mavungu Malema on est ensemble ndeko mwasi oyo avant comme en Afrique du Sud awa alongaki Congo akena Angola. Na ebité ba jeune fille bazo uta Angola to ba maman ou uta Angola, qu'est-ce qui ne va pas la tête na bango? Parce que les congolaise alula libala na décret moko boy. Le congolaise pour la libala elle est prête à tout. Na ebité qu'est-ce qui ne va pas? Ba linga libala ko le kayo sumasila. Ndenge mama social lo ba Irene Machandoki. Ndeko na lunga ki Congo aki Angola cascade à côté na Afrique du Sud à côté de la Cape Town. To kotanga kombote pour na respect na yi. Ndeko wana miti o asana santiti asana prison me bayo kaliso bakangiye pona nini esana bagi ndenge nini ndeko ata ngakoma na Cape Town asali ba vina ye amoni simbita asali ba vina simbita aye ko ya siko na Johannesburg taga na Johannesburg amade ko fana banda ya fana na quartier moko benga ngo Klersdorp ezama musika ko ta Johannesburg ema musika ezaba 1h32 ezaba ko na Klersdorp avant na na kuna mesa na kuna bakala tibazaka mingi ba indien pardon bakala tizaba meti bazaka mingi kuna et c'est pour bon akuta la gipena kala na moko ndenge congolais alinga libala ko sakala te na ebité bakoma ko nkumbe na kala tiwana tant ba ko ma kala tiwana yeye moma boye bakala ti ba indi bon en fait ba meti quoi bango balinga mingi ko mela basanga ba shimboku ba diamba doki moi respect peleza la raté bango ba nkuba betara nkuba ya no stopa ba basi akoma iko linga sakoma ko baye akoma ki kubayi ndenge asagine pe mutu horoscope na nzira na ye ay okutana na kwa ndenge moko komi kwa ndenge tutanga kombo boye baka kwa ndenge oye bi kwa ndenge bon nde mwana mboko na biso te me kwa ndenge po balanda ka biso na ba nation nyonso ya Afrique to bi kwa ndenge il faut comprendre bokomi akutana kwa ndenge wana asepe lep makasi ba ali konkumbela akomi siko na kwa ndenge kotoyo amoni yana kwa ndenge baza poso moko wana mususu métier sima penate po mwana ngo abimame tangu mwasi wana bande konkumbela aye ko bota tanga boti basali esala ye pepe 5 à 6 mois abanda suko ngala mbala ya métier wana te akala titi tangu kaka boti bakabona ki presque déjà mbala na ye akala tiwana bande ko yoka na susuté ba photo to illustré wana eza ba photo ya bébé akufité. Tout illustre ba photo pour le talisa ba maman mutema ya maman. Comment est-ce que vous maman na yo pour la promesse à libala ya on toujours illustre ba maman pour tout sa mémoire. Na le bara chaque fois so qui te rebete masolo awa papa va na kiti maman fa na ebonga. So qui bona TV à YouTube maman fa na kiti maman fa na mabele na tapis papa fa na kiti bolanda. Bana bavandi bazoko yoka papa fisto azoko pesa conseil. Pour mater ezaka côté l'église te pour le l'autre ko yoka ba pasteur rebelle doki ba sala de ba sala me ba de la chair ba tiger biso pe sala prédication na ndenge ya société ndeko soko koti partager mission partager pour masolo auto beta ka bandeko ezali ko sunga to soko so ba témoignage ba feedback so ya ndenge to ko sunga de comme ndeko soki yo intéressé oté wa papa fichier ben masolo na yewana te tindela ndeko moko songolo poster na groupe moko songolo e ko sunga ndeko moko mpakala
ndeko audio pe tinda audio ke ne musika pe sunga bandeko ndeko mwasi wana bandi ko continuer il s'est fait que babanda ko ko sous tena kala tiwana tona metiwana ndeko wana kwa ndenge azweli congolaise wana ndaku kaka na Clearsdorp kuna Clearsdorp na beza karatiza musika Johannesburg azweli ndaku moko bachelor azoko fanda na bébé na ye ya à l'époque na zola qui est moi ndaku moi il va 4 mois Nigeria paya karandaku aliaka consort karandeza la kawana alors papa ya mwana pe meti wana il était obligé chaque fois ya kanambili ka mwana ya kotala mwana malgré bazaka susute na maman wana ya congolaise sikoyo il se fait que un jour ba yeko kutana kwa ndenge wana ye papa ya mwana ya kotala mwana pe azalaki wana epesi mwa mbaimbai kaka me basolo lisiko kwa ndenge asepelaki na mouvement wana te amonaki pe lokola mwa insécurité meti wana eza mboka na bango epa meti bazaka très dangereux na mboko oyebi bato ebele basalaka badege ezaka nde bameti bokomi si sabidimbu Congo central okomi c'est que bien akomi komona mwa insécurité siko kwa ndenge wana yebisi congolaise mwasi ya congolaise moi c'est Congolais on a 27 ans à loin Kinshasa à côté Angola à côté Cape Town ti aye na Afrique na Johannesburg afandi ku dumbikete aleka na terre promise te yo film mbala moko Clearsdorp par intermédiaire baninga na ye déjà précision ba komaki na Clearsdorp quartier ba meti po nini azalaki na baninga na meti na Cape Town déjà ba yaki awa ba kena famille na ngo zaka na Clearsdorp kuna yepe akumane ko fanda pe kuna c'est ça un peu son histoire. Kwa ndenge sikoyo kaka nde congolaise la kabandi ko vanda congolaise abi sikoyo to ozunga ndaku to vandi boende congolaise linga libala siko okobala nga mukolonini congolaise na libala ko boma yo balinga libala koleka yesu masia ezaka ndengo wana pression eleki ya kosaka te bandi kotia sikoyo kwa ndenge wana pression kwa ndenge c'était nga za problème te ngana kobala yo mais na lingi na mona na bala yo na mwana oyo te mwana oyo akobana déranger libala papa na ya bando ya chaque fois awa donc ngai osimba te na yebite magie nyoko sala mais sala magie ngana kobala yo kaka soki na moni mwana oyo te epesi équation congolaise wana sana ndeko awa te asana mutu sérieux te ko tikela ye mwana po alingala na ye libala Congolaise a bungisi esprit ya ki mama atabino moko esprit ya ki mama abosani 9 mois mwana akomo luka ndenge nini ako se débarrasser na mwana pendant que Nigeria payaka aisa ki amota mwana na 4 mois moi azo poussa mwana comme na 6 mois kwa ndenge abandi ko yebisa non en tout cas quand même était dans quelques mois il faut to benga ba parents na Kinshasa ba pesa facture pour to sala même mwana oyo osali ndenge nini kwa ndenge na maye na ye akanisa kilokola kozwa mwana ake kotika ye na famille ba papa na ye bakalati to ba meti na ebité qu'est-ce qui s'est passé na mutu ya congolaise oya biso jour asuka basola ndenge wana tangu mobali na ye ya kwa ndenge bokomi tango akei qu'est-ce que la maman congolaise a fait pesi pasi bandeko pasi ya bo maman mwana azalaki na 6 mois qu'est-ce que maman wana sali azui mwana ya bébé ya 6 mois akotisi ye bilamba na munoko ba papier hygiénique a bouché na zolo makamno surtout a étouffé mwana pasi bandeko epesi pasi tosana ba photo mwana wana to telebino bandeko musubo koliate ekopesa pasi bokolo bakuti nonde batie na prison wana eza ba befalaki ba boma ende ko boma quel cœur mutema nini mama congolaise na to mona makambo ante ata kuto lo batu ya mboka musuba ki parapana te mais bongo te tina niveau ante molimo ande côté lié je me demande amela ki nini atongola ki nini pour akoma 100 francs de ngwana pona libala ajuba ba papier hygiénique atina munoko mwana ba kotisi mwana bilamba ti mwana donc a étouffé mwana asikombe
esili wana te bandeko azwi mwana epesi pasi abaluki koti bafanda na claire stop mpona ezalaka mingi bandako ya se ezalaka mapango achumoli libulu bandeko bebe ya 6 mois mama wana azwi akundi mwana na ye afiniki mabele epesi pasi asopima esika wana avandi mpona ye ase débarrasser sikoyo akoki kobala sikoyo tranquillement mpona nini boye bandeko après okunda mwa ndengo wana lobi nango mobile na yete mobile na koya après une semaine non après 6 jours bon à peu près une semaine kaka tant mobile na ye bandi pe ko solola déjà batu ya quartier pas témoignage to jouer mo ebele ba yebi ke mama wana ya congolaise azalaka na mwana ya bébé mais bazoko mona azoko bima pendant une semaine wana mwana bébé azate batu nié parce que moka témoigner boye biso bozo vivre na communauté ne ezalaka mama kingani woni bébé bazape ono mikolo nginda bana baku bébé na kana kotika ye pa koko na bango na famille ba papa na bango ba mona ngo normal po ezalaka na onde mwana oboti pena mwana ozomona bébé ozwi mwana oke otike pa koko na bango bana ebele bakola ka pa koko na bango yango so omoni ba éducation bana na mboka oyo eza vraiment malamu te wana pena longoni ya coup de chapeau na ba famille congolaise to ba famille c'est étranger okomona pena doki mwana pena azo okola epa ya papa epa ya mama bana éducation pena kitoko kotola na boakeli pena ba papa na ba mama congolaise na mboka oyo ba fleur dans le monde entier d'ailleurs. Okomona ta mwana bota na Libanda, akobota na France, akobota na Belgique, les États-Unis, to wapi na Afrique du Sud, na Angola, parfait. Libanda, soki ba parents ba encadrer mona très bien, ba cause en éducation le col ya biso ba congolais. Mais soki mama ye moko aza bulu yeki, soki papa ye moko aza bulu yeki et komaka ndengo wana. Une semaine après, mobali na ye ayekoye ya kwa ndengi. Bafandi ba beti masolo. Les maris, en fait, fiancé, futur époux, d'après promesse naïe, a remarqué que, bébé azati. A dit, maintenant, dans un monde bébé aza wapi. Non, on va débarrasser na bébé, comme ça, processus, il y a les balles et on rapidement. Congolais, alula les balles, pour les cahiers sous massi, ya bandeko. Et puis, c'est pas si. Histoire vraie et salami en Afrique anglaise, en Afrique du Sud, na Claire Stop. Quand ndenge wana kanti lokola kutu mwana bakene kotike pa bokilo pa koko na bango habité na ke kotika mwana kuna te abeteli kwa ndenge lisolo na mwana kitatiki kuna ba s'occuper na bien te et ba losalanga qu'est-ce que je fais na étouffer moi na kaka ni na beteli bino wana na teba papier ba kamne surtout na kundie bona ngai bo sai nini okundie bo c'est une bonne chose mais manga esiko okundi mwana wana na la rassurer que mwana wana pena akundami ya solo somo pasi congolaise wana ya 27 ans oya uita Angola akoti na Cape Town awana ebite ba bagena Angola est-ce que bon na denga mabete sa ndenge nini na des fois secret moko bandeko na sani mo constant moko boy tous les mutu ka uti Angola bon na denga mabete bandeko na so Angola to lenga fort mais ne ba sa moi retard ya moi raisonnement mukie c'est pour ça constant wana na fingite la lobby ka moi constant de moi retard ça vraiment mukie ya ba mususu so mdalo ba monde ya zo mo ba vide mukie qu'est-ce qui ne va pas jeune fille wana même mobile na fiti pour ya kwa ndenge na sima esika kunda ki mwana achumoli talaka alinga mwana sachet alingi mwana sachet eko basebilamba déjà na sama bele mwana asanye kwa mo ko se décomposer mo muki abimisi kwa ndenge na simbia mo ke mwana pena yeyo azongisa bikunda kundi ça va pour mettre dans processus. Quand ndenge na monde loko ndenge wate mwasi ya somo boy wana yemo wate mwana abino. Comment se fait-il qu'une femme mama oya boti mwana aboma mwana na yeboyi et pesinga ko banga e bonga mobali aosa ndenge nini? Kwa ndenge ko bima bimi wana
mbala moko boyebi na mboka oyo bamboka eza développé mbila mbala moko allo pam pam ndenge eza baboka na adresse intel esika intel femme moko aza wana ya congolaise aétouffé mwana na ye atie bapapier na monoko bapapier génique ya bilamba mwana akufi akundi na nsima ndako esika boye esika bomona fleur nyonso to badetail wana yo oza nani c'est pas important abukisi mabwaki boyebi bamboka développé loka bafake du sud boye soki bapesi information ndenge wana ata na bamboka Europe ezaka ndenge wana mbila kolinga koma mbila ju information baminimizaki yango bamonaki yango neti mwa eza mwa normal comment est-ce que maman oyo aboti mwana ye asa eloko ndenge wana bon neti information epesami tokoma quand même la source ils ont peut-être cru que ndeko wana bengi nasalaki crime wana bakoma bazwa information à la source tangu bakomi bakutani pena jeune fille na biso ya 27 ya congolaise batuni yoki ngani ngai bébé azali wapi ndako azaka na bébé ça fait un temps babi bébé azomona soute oh non bébé azate bébé aza pa koko na ye pa koko na ye wapi to kende ko vérifier kuna oboko kende te to ko vérifier te to benga ba koko na ye ba ya awa moi discussion sala moi discussion pesa libera ba koko na ye pesa libera ba koko na ye aboko pesa liwa koko na ye ça va ndenge zali yo obomi mwana na yo ba expliquer makabio sali biso leto boy ko la biso sika mwana zali obi mwana za pa ba koko na ye ya ko tele sika mwana zali mbila baloki na sima la gisi ya bino chumola awa mbila chumoli amoni le walinga na sachet bobi ka ndeza la kamato la kisa ezate pour YouTube ko la komi sévère na ba image ba misi mwana sachet et pesi pasi bébé à 6 mois bébé qui toko bébé ya kalati ya meti mwana za ya kokufa congolaise ateli misu pai batie kaka bakena eleki na côte na miti oyo congolaise wana azana santiti na prison epesi pasi bapesi biso autorisation te totanga kombo na ye sinon tenga totangela bino kombo na ye mais soupçon bokoyoka ndenge na radio lokoyo tobeti yango déjà boye yo ndeko otala ngai papa mama mwana azaka na Afrique du Sud azaka na Angola akota Afrique du Sud Cape Town ya awa obenga mwana ya mwasi ya 27 a calculer et le kakate peut-être ye wana soko le ngozo ba précision benga biso na privé to kopesa yo précision awa to beteka lisolo kaka ndenge ba pesi biso likolo pona ko sunga la communauté to beti lisolo awa to tengoma mutu te soko monike oza concerné et que lisolo oyo po ba congolais ebele déjà ya clair to bayebi ya ba côté musu nkeme ke bayebi pe lisolo oyo ndeko soko zali na likaba ko bakisa to version mususu benga biso na limemia to kokuta na to kosola opesa version oyo yo oya biso version esuki awa epesi pasi likolo ya libala o négliger mwana obosani 9 mois au même mwana et puis quel genre de femme ça ta basi ya mboka mususu te mais congolaise yango la lobby bat o ba congolais o ba lekaka na Angola batala bango malamu parce que pesi pasi pena mama andima a étouffé mwana na yeye moko aboti abom pendant 9 mois aboma ye pona promesse ya libala ekotiti et pesi pasi émission esili awa to sukisi awa to suisse émission o na pasi et pesi nga mutu ko soit émission ya lelo papa Tembo 5 étoiles tala makam oyo et puis si passe mais tika to silisa émission na kopesa mbote na bat oyo ba fan club quoi Nadej Kalenza mwasi ya boya mbindo Blaise Vambano mbote siko zali omoni oyoki c'est que bien merci na Marina Umbi la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage coordonnatrice ya Radio Lokole télévision na Radio Lokole TV 2 Tokutani sous lobby pour la numéro mususu ya Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Polydor Matumo na Congo Central au Leki conseil de ça vraiment bien na papa Tembo. Chap chap. Et tchara. Bonoma.
Twin Family Fashion. Donc la Mouki a volé la ndako na peignoir. Na les papa na bonné son mari les yali nyonso tout. Twin Family. Voilà c'est le vêtement. Twin Family au monde aussi na monde. Le une fait au monde pour Twin Family quoi, c'est la modèle, c'est la couleur révélée. Na chapeau na képi. Twin Family. Les ensemble, la Twin Family, c'est pour la fête. On va ensemble, mais pas moi, ils vont aller donc. Là, tu peux oser la petite, là, relax. Voilà, nous sommes Twin Family. Petite Twin Family. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, pour consommer Congo. Twin Family, on a dit nous, pour consommer Congo. Donc, c'est Twin Family. Ça, ça nous a la Congo. Comment on a dit les bêtes, mon bout là. Moi, ça m'a accompagné quoi. Mon jaquette au côté de Twin Family, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Jaquette Oyo, c'est Twin Family. Twin Family Fashion. Moi, je suis autant pour la bembele, je suis papaye. Oyo jaquette, Twin Family, jaquette Oyo, ma chapeau, Twin Family. Pour Salino, Twin Family. La chemise naïe, petit de Angola, Twin Family. Jaquette Oyo. Moni. Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail. Les gens, il faut respecter les gars qui ont vécu. Nazalaki Newcom, mais vieux Abetsaki Nkeste mené à Kwamambu. Vieux Nanga Mouchilumu. Et puis business partenaire, so yebi. Thank you very much. Christophe Pelende, 25 billets, les grands, Moutasani Maramboye comme Maramboye, celui, Christophe Pelende, c'est qui qu'on appelle Scorpion. Mais faut aller là pour ma petite, Yuma, Christophe Pelende, Scorpion. En attendant le grand rendez-vous du centenaire du 6 au 9 juillet prochain, le Festival international de Massi Manimba, Festimas Ngometu vous propose la Nuit du Festimas. Nuit du Festimas, le festival en pré-show. Vivez l'avant-goût du Festimas Ngometu à Kinshasa. Nuit du Festimas, soirée des galas, danse, ballet, spectacle inédit et lancement du casting Miss Festimas. Samedi 28 mai à partir de 18h dans la salle Les Cristal de la Fikine. Première porte, la foire internationale de Kinshasa, derrière la Grande Payode. Nuit du Festimas. Soirée VIP, entrée exclusivement sur invitation. Pour tout contact, info@festimas.org plus 243 84 10 52 182. Festimas Ngometu, notre tam-tam. Ngomana Beto, Mbondana Bissou.